bomoni mama kamboana bomoni mama kamboana bomoni mama kamboana amwana anga mutu na bimisa bino bana nanga bosunga kinga me mama kambo azande kuna ngai oya yebi alinga to alinga sala ndumba to asala te mama kambo ngana mama bolingo a mama ifendo a mama bomengo pa za mama na mabele ozoyo kana pembeni pour tout d'abord motabimisa eza elombe wana ngana kosilika ande elombe po elombe azaleka ekokuta biso na musana groupe salon ko saba théâtre te so meki théâtre okopesa ngakanda o mama ngabite o soko se théâtre moete naza mwasi ya liboso nafungola groupe ya théâtre na mboko ya kisasa ngana mwasi ya liboso mwasi ya mibale eza mabi pendo oza koyoka chaîne nanga liboso ezalaki RTNC na longo RTNC na ke na raga epa mese Zaïre raga ngai nde nafungolaka raga voilà ozomona na dire wana 50 ans de carrière likambo pechanga sali. Est-ce que basala yango te komona boya ta moko bien moko boya projet moko boya pona honorer bino et elo te nzamba pesa bisoka toza benika nde to botima na setu ke loko mo basela biso boto terrain yango tobo eloko moko ezate mais quand même ba médaille na ba diplôme wana ko to loba te wana zala nga médaille te papa do bangonga ana na zwate bato basunga biso eza ba fanatique bato basunga biso eza ba fanatique bana elombe suba obeta mbonda bakolo pe babina po jamais ya okuko sali kamba bona ebi ke elomba ebi kwa elomba olinga te mwana mwa saka na biso po elomba za respect na biso na masasi papa oyebi ngai po na uti na shock na loba na uti na shock ya vie dudu ozoyoka ya mama shako ya mindondo ozo ngana kokaba shock te na okokufa epa biso bamongo balobaka ya kolelisa nga mokolo kokwela yo bakolelisa pe yo biso to baikone na mboko o ba théâtre ni to salité o makambo ni tolobe te ba conseil ni tolobe te premier film na nga na vie eza mwana tous motu to asomba ba traduire ngona ba langue belé ba anglais ba français ba nini ozoyoka nga nazalaka fiancé a inga ozoyoka donc premier film à moi tous oyo sombisa bato ba lupango menga iloko te eloko nga na loba na bana nga bazala bomoko biso na groupe salon de tozawana to na génération biso tozwana mibali te eloko nga na senga ka bana nga bazala bomoko parce que si bolingo ezali ekoza na problème te na fungoli saki ya moninga na zo eloko ya problème te kwa nga na kolemba kolobela bango te ba bana nga na boti pe balandi musala nanga faut bazaka bomoko ba polémique lo mabe niveau ici la salle il fallait gouvernement de na moni elombe na moni vie masumu na moni masasi ba yambi biso na moni mama impala voilà donc na moni que mwana penza tokota bo bakangi biso ba photo ba filmer biso baningabi nzambe na bomona mwana komisi biso na niveau ici la salle il fallait gouvernement de voilà dans série na biso interview toujours continuer ngo ningo to yebisa ki bino toujours tozana mama na biso alinga yepé à ko s'exprimer donc par rapport à sujet du jour na biso tozana ngom quoi voilà maman alinga bonjour bonjour papa boni santé ningo ça va un peu voilà par rapport à Matanga quand même tolobaka il est bien pour ezaka passe mais quand même tolobelango ne balobaka il est ka ki ndenge nini ndenge to mesana kotuna yango bongo Matanga il est ka ki ndenge nini en tout cas pour nanga il est ka ki bien pour ani et pas biso ba mongo balobaka ya kolelisa nga mokole kokwela yo et bakolelisa pe yo en tout cas pour nanga na remercier nano tout d'abord ba fanatique na biso nyonso o bazana poto batiki ngai te kobenga benganga na ndenge bino pe boya ikozwanga ba image en tout cas na remercier bino ba mama nyonso na poto na ba papa nyonso na bandeko ya mibali na remercier bino na kanisa lelo mama langa so akufita musubo kobenga ngate njoka bolinga kanga eza bana eza basi surtout leki côté ba artiste
o babengi banjonzinga mwana moka tikala ite ata ebembe ya mama ezalaki ate me babande koleka na ndako yo moko ozala ite voilà ndenge bazoleka groupe salongo kutokolo bate po groupe salongo eza famille bino tu boa famille mais groupe salongo eza famille babande oloba te lokolo ezopanda samedi tosambo bato na bato balaki na baprogramme na bango eza kuna na poto mama mabele mama bomengo balipati na besengo na bamolai batiki pe ngai te voilà tomonaki ndenge bato accompagnaki yo mama vraiment tocomprenaki ke mama azalaka aimé na bato ebele mama azalaka ne rancunière te par rapport ne bato mosusu bakanisaka bamama bazalaka batikilaka fe espace te bamama bazalaka boyeboye en tout cas par rapport à matanga wana tomonaki combien oyo bato balingi yo tozwi déjà bato bazwi déjà baremerciement na bango par rapport à ça ntango omoni assistance parce que babi moninga malamu bayebaki na ntango ya pasi ntango omoni baacte wana bato bamanifeste na ka oyo ozalaki nango ya pasi elobeli yo nini mpo bato bakendaka na version mosusu na théâtre ke bato ya théâtre balingani te mais acte oyo tomoni yango lelo omoni nga loka nazalaka papa na kati yo maloba te nga na mama bolingo ya mama lipendo ya mama bomengo mpe aza mama na mabele ozoyoka na pembeni na Marie Paul toa bamama biso toza bamama na ntango mwana opesinga loboko yo lingika loboko eyeba te kwa bango mpe bana bakolinga te ke nga mama na okasole kwa nga mpe naza baconnaissance mosu bamozike ozoyoka bato mpe ya quartier eza te kaka oyo apesenga bobo concurrence te jamais ozomona balobaka te mais bana basungaki ngai voilà bana basungaki mama voilà donc maman apesi déjà merci ebele voilà donc courage bato babi maman alinga courage la vie continue na minute tout le monde quand même ozongeli moi activité déjà parce que vous avez déjà na se ya vendre toujours omoni nga na mesana maboko il faut elingana nga mpe lokwa na alia si na se restaurant te bana nga théâtre bolia nde noka mama boye mama olambini kuna mama boye ozomona yango nomoni ke nakoki kovanda boye te mais lokwa na bandai mosala eya mosala ya leta nakoki mpe kovanda na ndako te nakoki mpe kotika boye te ke masasi na elombe babi te lelo scénario lelo bapesi nga role nazala nakozala te mama akei nzela eza ya biso nyonso mais tokopesaka nyonso na nzambe mpo na kolukaka mpo ifo naluka nakende mpe kotala ndenge bakundaki nde place babomba mama nabombi te mpe papa nabosani te bomoni mama makambo wana amwana nga moto nabimisa ye mais sikotala nde nzambe abalola mama makambo aza ndeko na ngai ozomona sino binatanga natanga moye te mais boyebi kake bino bana nanga bosungaki nga me mama makambo aza ndeko na ngai oyo ayebi alinga to alinga asala ndumba to asala te mama makambo ozoyoka do mama makambo wana atiki ngai te ozomona bamuchopi wana okotanga te bino tu bobanda koya otalanga mpe esili te na bateleze ya bango tu na basila na bersile bango nyonso oyo amona oyo azalaki na pasika nini belve alaki maladi yango namonaki mpa kokona ete me belve akoya kaka mpo nga na mama na bana voilà mpona bato bafanatique oyo bapresentaki yo na bapage na émission na commentaire présenter que condoléances donc en tout cas balelaki na yo ensemble bano yanga YouTube batiki ngate ata nazolia o mama ngabi tete tibotika na filmer te voilà bango na be akufia na koko na bino ozoma ba mosu ba benganga bakanisa mama nanga azande artiste mama nanga za artiste te ngai nde na za artiste mais ba mosu ba benganga bakanisa ke mama nanga azaki artiste voilà ka modèle à kokende moi était tout souki ana point d'interrogation voilà maman tout ça qui moi retard moké ya kolobela soirée rotana clôture et à moi de la femme ou l'artiste et comédienne Ursule Pechanga salaki honora ki bino ba maman vie contenu à temps et puis makambo kutani na ya matanga et on te baki après to bozo apena ba commentaire na bino to bozo quand même ba réaction na bino par rapport à la soirée wana d'abord tant aux invitation et à moi na yo Pechanga réaction d'abord ezaki nini
ya liboso tango ozwaki bapesi yo en tout cas liboso ya lai bona bita kosaba théâtre te someki théâtre okopesa nga kanda po tout d'abord moto abimisa oyo eza elombe wana ngai nakosilika ya nde elombe po elombe aza leki aye kokuta biso na mosala na groupe salon o mama ngabi te oyo soki osali théâtre moyen te epa ngai nazobelisa mama nalingi makambo maseki te mais mwana ngo lokola azala ne alobaa ne mingi mpe te azoseka ne kaka Tam so kanisa yi poisson d'avril. C'est ça. Na moni mwana alinga saka. Moi oyo lokuto bakosaka. Donc pour jouer on ezaki makambo. Oh de Londres, José de Londres akufi. Oh nani nani boy. Jouer on ezaki somo ya kokosa. Na yo kake kuna de Londres akufi bani. Ngana lubi me bato bakoboma nga nzambe. Na tindi bana nga botunela nga de Londres sali nini. Est-ce que makambo eza solo to ya lukuta. Bana nga lokwa bayokaka barabina batushende bayoka sangwa ya liwa. Su bayoki bo balinga te balobala nga de te. Bakutinga na zoto kana bi de Londres. Oh maman Zélène auto-vérifié. Donc poisson d'avril, au reste un peu péchanga avec une autre. Mais tant qu'on confirme que c'est solo d'invitation hier et puis beaucoup mis na lié. Et ça là qui on voilà. Après cette invitation avant de Natal. Na moni atindi batu ba rejoindre biso po bakuta kinga na kermesse ya nana na côté ya nani. Côté à Invest côté na RTNC voilà pas la biswa nga talika boti na zongo bona bombi na lobi pete nzoka pesi mabi pele apesi pe boni baye ko laksanga ngabi tika nzambe kaka kumisama nzambe pa pombole kwa tosani bana elombe suba obeta mbonda bakolo pe babina kwa jamais ya okuko sali kamba bona ebi ke lomba ebi kwa elomba olinga te mwana mwa saka na biso pour le bas à respect na biso na massas. Voilà, par rapport tant que commis dans journée en gros et puis vous participer dans la soirée. Mais journée en gros pardon, na zala pendant nzoto makasi te. Na zala nzoto makasi. Mais on l'a quand même kitoko, to moins respecter soirée, on l'a la soirée mais là muso batongela nga. Na linga na la ta complet maputa mbale bino mo boyebi babite kuna kolata soirée. Kabi mwana azopia bato kanda kolata la soirée voilà. Penza na sana eboni. Donc moi été to comme pe na RTNC ba yo zwa biso lokwa to la na kermesse ba filmer biso na ba Yves ba filmer na no biso lokwa to zala na katito ba to RTNC ba journaliste nyonso bazo kama ba zo filmer ba ngo poa est-ce que ça théâtre si ezala ki soni kwa mwana muke abeta kimbonda awa nano to kokisi ba 50 ans de carrière et le côté era ki soni vraiment. Surprise au basa qui bino on attend beaucoup na salle et l'eau ni marque qui on a salle comme on a un geste nino et salama qui na kata salle oui marque qui et l'eau pene marque qui nga comme abiso to komi na kuti ba telemisi biso mutazanga ikanga ngai na maripoto zangaki poto za biso nyonso nde to telemaki wana na talika botinga mwana zosa aloba biso théâtre bien kokota na koti na moni elombe na moni vie masumu na moni masasi ba yambi biso na moni mama impala voilà donc na moni que mwana penza to kota bo bakangi biso ba photo ba filmer biso ba ningabi nzambe na bon mwana komisi biso na niveau irsi la salle biso il fallait gouvernement de voilà kwa biso to koli na musala oyo biso to fungoli nzela bana bazoya ngana banda groupe salongo bani na 75 ngana bani na 76 wana ba age ni mama ozaki o banda groupe salongo mwana muke tant bobe na Miss Mongo ozoyoka voilà pour 50 ans de carrière c'est beaucoup pe na za moi sel boso na fungola groupe à théâtre na mboko ya kisasa ngana moi sel boso moi sa mi baleza mabi pendo ozakoyoka chaîne nanga liboso ezalaki RTNC na longo RTNC na kena raga et pas Monsieur Zaï raga ngai nde na fungola karaga voilà ozomona Congo web nde Chabani tanga sali chaîne nde Chabani ko benganga si qu'on a diré wana 50 ans de carrière likambo pechanga sali est-ce que basala yango te komona boya ta moko bien projet moko boy pona honorer bino et elo tenza ba pesa bisoka toza benika nde to boti bana c'est tout que lo mo ba sela biso boito
terrain yango tobo eloko moko ezati. Mais quand même ba médaille na ba diplôme wana ko to loba te. Nga na zwa na médaille te papa do bangonga na zwa te. Oh. Na zwa na nga ba ezani médaille toni. Est-ce que yo ko linga mukolo nga na lai ba otia eloko moko ezati. Bato basunga biso eza ba fanatique. Ozomo mama linga zwana na ta super mama linga zwa ta 5 zwa ta 100. Ya lokwa ndenge yo yaki otanga na matanga bino na ba if bo sali po bino enveloppe nde bo pesa inga yo po kamato pesa. Voilà donc maman do tumbola ka côté wana bi il faut dévoiler kaka bon problème ya ta maman to supporter ngo kaka oh yé moko lobaki ya gauche et puis droite baté mais maman zo bimisaka ya ngai bon na ebité on attend bino na ba if bo sali ka mama la muna sande. Voilà maman siko lelo oyo acte au moins no peshanga sali. Et premièrement interpellé on nini comment on air au basali bino papa pwana ngeza ya kolenga na minito to zalaki bato moko soki mwana wana irsil basungie to ko zala ate il faut to kenda tal bumbashi to pemi to ki atamboka moko komona zo mona biso to ba ikona mboko o ba théâtre ni to salite o makamuni to lobete ba conseil ni to lobete premier film na na vie eza mwana tous moto to asomba ba traduire on a ba langue belé ba anglais ba français ba nini ozoyoka ngana zalaka fiancé a inga ozoyoka donc premier film à mwana tous oyo sombisa bato ba lupango menga iloko te ya maman ninga za boye a bénéficier na une iloko te depuis abandi carrière na etile jamais pena moi seul bosso na fungola groupe théâtre na mboko maman zo vivre kana ba fanatique na ye na ko débrouiller na ye na débrouiller ka ba nande pe na zaka na RTNC na sala moi salaire na yo voilà lelo oyo ko loba nini na bandeko ba ko sa théâtre bazo mima yango lelo na obino bo sala ki lelo tango tala musala ngo pe ningezo kende lelo omoni bana lokwa bazaka na papa bana na okolemba bango te po tango na boti bino na lembi bino te est-ce que na olemba bino pour ba conseil te mwana na tango memi azano muke ne mange pas ça faut manger ça boete papa il faut copier ka mwana conseil okolemba pete omoni bana baye génération par génération moko bisate basala kabo balata kabo bazongisa kabo ke ko finga bango malamu te. Est-ce que les deux ans reproche yo sala raté yo moko lobi que non il faut ngai na limbati na likambu o na mona ba défaut eloko ngana lobana bana nga bazala bomoko biso na groupe salon de tozawana to na génération biso tozwana mibalite on a kena mobali ya bolingo to boete jamais biso tozaka na bomoko eloko nga na senga kabana nga bazana bomoko parce que si bolingo ezali et cause na problème te na fungoli saki ya moninga na zwelo ya problème te ozo comprendre yango wana kwanga na kolemba kolobela bango te babana nga na boti pe balandi musala nanga faut bazaka bomoko ba polémique lo mabe par rapport à la surprise dino bozo na kata salle comme ba cadeau o basaki bino to boye batamo mke dévoiler ngota moi noyo na ebité eska kende ko zwa photo na joie film mota na la njoto na groupe salon na eska ke ko zwa te na photo na moka kanga nga na joie film et pas Alpha Bokol donc yango basali au surprise ba cadeau wana ba cadre basali wana alati pe biso alobita kolata na lati ba mama mama pa ko vanda bote po ye moka ebindenga na zaki fona lia bio na olamba sombo nga bona musaka na ngai to antilope na likemba na me menga moyena sepela ezala kite parce que irsil ba ebisaki a partir a potoke koko akufi ko ebisa mama na salte nazala ki njoto makasi te nazala njoto makasi te non ya yebaki yango déjà ye irsil a yebaki yango bo tango to bandi ko isa ya ko termisa to bina ndeni lelo jour na bino ndeni oninga na te ngalo papa po nuzara a telema na telema mo ka sesende azana biso bon ayeba lobi ma simbala maboko saise kwa za mwana moko en félicité voilà ozo comprendre kwa amona biso monande to vanda alobi lelo ya jour na bino ngape na kotika bino bote ma apesi biso voilà fiston saisai ya bakisi na part wana mwana voilà tout monde a eu ba photo moi ni ba la tisi bino en tout cas c'était bien passé tout le monde a qui ango mais lelo soko lobo pesa conseil to o lobana mwana o peshanga par rapport à nyoso yelika ki wana lelo lobaki ezali mokolo bo profiter koloba bolamu balobela rango toujours nino wi koloba pona peshanga pona bato nyonso peut-être batalaki
kolongola pe moi ba polémique ya bolamu il faut kolobela bolamu ya malamu to lobela yango ngai na zoloba papa ngai pena na boya na vie na ngai likamba ya polémique pe na koyi kolinga mamba polémique te voilà ozomo bani fo balandaka ndenge biso totamboli na groupe salon mutu na mutu ana caractère na ye mutu na mutu aza na makambo na talo ko eza na masasi loko azana nga benga ke noko abana baba ndeko na nga mbali eza loko elombe ya loko amolai ozomona est-ce que na okolo bake baba ndeko na nga te ata muchopi nga mutu na bimisa muchopi ozomona bona ke ndoloba te na na tina muchopi te auto jouer ska moko te et pas ya kende ko sa contact kwa aya na RTNC na groupe salon nga na ebite mais moi na yenga na lobo te bubuté ozomona eza kaka nzambe na bomoi abomba pesanga azanjo to makasi mais ba soutenir na ba idée na ye ozoka na nyoso ya zobimisa nyoso nga na félicité en tant que maman akanisinga ata mwana moko elomba oloba te mama nga pe na kanisi bino na boto ko boya te po bango tu bazabana to boya te mais nde na félicité ke po atala mwana muke ake ko kanisi de wana ko kendo zwa mama wana mama arrête impala voilà si tu logo marqué ba makasi mama wana leli alobi na tango ya banda ki azalaki bolenge po mama na bando betsa mibali muto na pembe na wana ta biso to okola po biso to ba to esima na bango na groupe salon ozoyoka azalaka pembe mwasi mbinga ozoyoka kobetsa batu ozoyoka ngai photo tota bo jeunesse ya mama na mais mama na ndimi te na tango nga na bandaka na bandele maboke po ni honneur oyo ezalaki te kaka honneur oyo ya mwana moke nano baboti te a honorer nga yango na moi tozoloba l'État a reconnaître biso ata lokwa mwana oyo abimisi biso papa Sengo ozoyoka bango pe bakanisa nano bakanisa basala pe au-delà oyo ne opesha basali voilà kaka o alali o asali bo na tango naza na médaille te eloko te na yebi pe médaille te eloko te ba favoriser biso surtout ngi to ke na tamboka boko tourner to ke no tourner to ke mboka bo il faut ba pesa biso ba faveur wana quand voilà parce que na fille de l'Ouest nga zala na fille de l'Est na zala na ba gou na sali kuna 3 ans to alenga na masasi momo na go azokende soki na Ghana ko tourner azokende na Paris ko tourner so alobi na aux États-Unis akei biso photos za quand même na faveur est-ce que vous avez faveur on a été à voyager na msano ata moi ba pays to voyager na Lubumbashi mais na ndenge na nga moko na masasi to voyager kana groupe na ngai to kenda kana na Abidjan voilà. Maman Alinga, le tourné au micro tous les cas, tourné au tala maman Nzita, un mot par rapport à ça, parce que maman Nzita a déjà peut-être un chose à mon arabino, moi président Sabino, pour payer ma cassi par rapport à ça. Papa, oui binga iko, na uti na choc na loba, na uti na choc ya vie dudu, ozo yoka ya mama Shako, ya Mindondo, ozo ngana kokaba choc te na uko kufa, parce que mon elo moko ndenge na poto baloba mama linga okolela ti moto so akufi atobimisi makila na miso moete omoni mama Nzita wana mama Nzita bande jouer biso na groupe salon abande ko jouer biso na groupe salon mais kamo faute moke toza na toalaki na oka kwa lokwa tozo kete ya distance biso pe distance nga pe na ebite jamais na okolemba mama kwa na ebi ba bien fait na ye voilà nde l'État a reconnaître voilà l'État za ko reconnaître na ndenge do tolo banande to saka na RTNC ezate ke biso mutu na biso to edika bato pe bango bakamata babwaka biso bo ya malamu te talo kwa to kolo Bellevue akenda kutala tala lisusu JP Masamba kende kuna na bose pe JP Masamba ayeko tanga pe na matanga voilà comprendre mwana président na kuko bosa nete bon biso zo mona ke ici pechanga kende ipe kuna ozo comprendre bango tu bana elombe ozo mona mais biso so to bakaki kambote ata biso to kende kutala problème ezati voilà to ça un peu moins descente pas papa Sonzo moi un mot par rapport moi maloba mke pour papa Sonzo na okoloba pona Sonzo ndenge Sonzo andeko nanga biso tokoli na groupe salon biso toza bomoko bana na biso pe bazala bomoko zomo voilà yango na biso to na problème te voilà jamais so moni biso toza na problème tonga na mama ri loba mwana moka muke akoti na songe songe mais ta to redécouvrir mwana wana asambwe na. Très bien maman. To komi na suka donc un monde vivant maman Zoroba
to honorer bango de son vivant hein baza non vivant baza boye maman azali et puis baninga msu bazali baninga maman en tout cas to honorer bango tango baza na bomo elo na zolo ba pardon c'est bon mon elo na zo ba bon eloko pesa nga passe na kolela si na komi na milieu ya bano ya mike ya banzondi respect bano bazaka na nga mama pona nga nazaka na esengo ata lobi mama to jouer na kobude ete parce que biso tu pe to bandaka lokwa bango ozoka suli kambeli obengi mwana pembeni osoli nete olatela mbo bien te tala zwa salabu bana pe bakoboya te elo monde za bano bana respect na nga makasi voilà donc respect à bano yango wana yango na sala pe honneur na balabala wana tango bango bayaki ozoka tala motolo kwa teleza bandiko kobelela ngalinga libanda ozomwa na moninga nete na ya na ndenge tozalaka kobenga na bakombo yango wana ozomwa respect wana nda bozala na respect ndenge bozala nango epa na ngai ozoka boza bomoko kwa lelo mama shakwa ke to bandi kolela na bato bando fingi na bato bando lulu ozomona osiko donc ata tole to sa moninga bali esengo biso tutoke ku makambo tuna sepeli na féliciter nous so papa ande bozaye kwa maboli wa mama na ngai voilà et sali malamu mingi vraiment mama ko zalana yo ko sulana yo ne to bi emonu vivant emonu réellement vivant hein maman azali en tout cas to sunga bango papa lutumba lobaka bo pesa ngai ngai ningi naza bo moi maman chako pa lobaka ngo hein on ira yebaka il parle lobaka même langage wana et puis donc to yebi nini suite nini ou ele kaka voilà maman et batumsu balobi maman linga aza maman aza social asolaka bien na bana mike azaka bien gentillesse et tout. Et tout le monde a différente. Ma casse n'a pas maman est belle par rapport à la génération. La génération mais il a toujours vous avez toujours ko 5 bango et ça on a toujours pélépé na bango. Nzamba sala moto na ndenge na ye. Po boti bana. Tala mwana na mwana pazana motema na caractère na ye. Yo lelo boti mwana alobela bakolo mabe. Yo koluka ko il faut benda mwana ana po pese conseil. C'est ça. Ozoka. Exacto kendo tonga mwana wana. Au moins lelo mwana wana so tonge ta muso mwana na ayeli eloko moka malamu. Ta muso zanga ka telo ka yelo. Est-ce que mwana kendo tonga jamais? Non. Mais soki bana mi bale bazoka te. Yo mamo zana kato babenga au milieu du village. Il faut zala ozo pesa tole ko ozo pesa otali soko asiliki yo mama nano o stopper et ça te OK boy na ye pa ino na lobi il veut pas boy na lobi c'est pas bon moni fo ya baba na nyoso na maboko mi balenga ya mbalanga bango na problème te na ndo boya bana na pone po bana na babomba bango 9 mois na ndenga na bomba bana ngana oboya bango ndenge c'est par rapport ya karaoke o ba uté ko sala ba femme artiste ba sangala ki pour na ko sa clôture na moment de la fin malgré tout ezali kolela mama mais bango basangalaki pe basalaki mo elo mo ya kobina ya koyemba oyebaki makasi pole ezalaki ya Karine Pala omoni Karine Pala wana asa motetela ngai naza mongo est-ce que vous comprenez Karine Pala ndenge bango babina kisonga nazalaki na nga pe kobuka loketo po na yebi ke eza nani ya Karine Pala na koboya pete po babengaki pe ba artiste na oki koboya te papa na sepelaki nde pe bana bakende kuna nazalaki na sen voilà mais mikolo liso na ya kolamba ya liboke ya limbondo etamboli mingi mama pona bato a poto bato a partout to c'est comme muke to zonga na mo ambiance ba retrouver mama linga pour miko sangono ya kolamba mama na yebiso suka omoni nga lokwa nazali awa numéro na nge eza wana mama linga na lingi limbondo ole pona kolinga te mwana le ale to pondu est-ce que bi pondu ya musaka oba mongo baliaka oba baleisaka mwasi abotisi eza na ndenge nango openda ya kolia ke chéri avandi atika na liputa ale pondu na loso ezali po esali mutu pasi te ozoyoka nga na mama na olamba biloko po biloko nanga pe na kolia nayebi ke ndeko nanga pe masasi akoya kolia il faut yeba makayebo balamba ndeni si mungu ape eleki mingi si mobali ana attention akoye omeminga il faut koyeba ndenge lokwa limbondo so rate mungu eleki esi ngando nini en tout cas calamité repa ngando
Voilà maman to komi na suka yo. Moni suka kana lobani lokwa chaîne nzambe kaka apambola mukolo chaîne na peska ba fanatique na ngambote tout bon na sepeli makasi. Ba soufflenga ba bimboa. Ba bi repa mboa. Pona bato baliaka mboa. Repa mbonga na kolamba papa masasi nda obalola fufu. Non. Yoki papa. Oui, d'ailleurs. Papa masasi. Yende fa balola. Yenda obalola fufu. C'est scandale. Voilà. Maman mbote na opesa na banani, bato balandi surtout bato balinga mama linga, o balelaki na yo de partout, o ba kotala biso voilà. Omoninga na koyi koloba ni kwa ti lelo baza kobenganga po bayebi ke kuna pote se azoki na motema kozanga mama pasi nana kotelemela na famille ya mama kozanga papa pasi nana kotelemela na famille ya papa siko ngai naza lene natikalinga moko na baleki nanga na bana baleki nanga yalo il faut nazala motema mune merci nazoka ba conseil bozo pesanga na bato États-Unis na bani bato nyonso bo pesanga surtout tokolo bakake monde entier na sepeli makasi pe so na bina tenga moto o mama linga tanga ka bote na linga bino nyonso naza problème te na loba kake soko yobite na luka restaurant mama linga restaurant na ngeza kana to mama linga nazo kita lobi na lingi liboke ya nani ya ngolo na salto légumes verts pembeni to limbondo pembeni ça dépend Merci beaucoup, c'était là notre maman, l'artiste et comédienne maman Linga, l'icône il y a théâtre congolaise ou tout tika na bango en tout cas boyoki ba propos na yini na lobby. Tous ça on a pour na bino bo continuer de s'abonner massivement, bo liker, bo partager en tout cas. La série continue, hein? La série a interview on a vu ça va continuer. Tout l'andali susu bandeko mususu o bakoloba ba maman na papa o bazaki présent na événement wana ya peshanga et puis tout le bisa bango par rapport ya théâtre na biso ninga za kokende. Merci. Bomoni mama kamboana bomoni mama kamboana amwana anga mutu na binisa bino bana nanga bosunga kinga me mama kambo azande kuna ngai oya yebi alinga to alinga sala ndumba to asala te mama kambo ngana mama bolingo a mama ipendo a mama bomengo pa za mama na mabele ozoyo kana pembeli pour tout d'abord motabimisa eza elombe wana ngana kosilika yande elombe po elombe azaleka ekokuta biso na musana groupe salon ko saba théâtre so meki théâtre okopesa nga kanda o mama ngabite o soko se théâtre moite naza mwasi ya liboso nafungola groupe ya théâtre na mboko ya kisasa nga na mwasi ya liboso mwasi ya mibale eza mabipendo oza koyoka chaîne na nga liboso ezalaki RTNC na longo RTNC nake na raga epa mese ezaïe raga ngai nde nafungolaka raga ozomona na dire wana 50 ans de carrière likambo peshanga sali. Est-ce que basala yango te komona boya ata moko bien projet moko boy pona honorer bino et elo nzamba pesa bisoka toza benika nde toboti bana c'est tout que eloko mo basela biso boto terrain yango tobo eloko moko ezati mais quand même ba médaille na ba diplôme wana ko toloba te wana zwa na médaille te papa do bangonga ana na zwa te bato basunga biso eza ba fanatique bato basunga biso eza ba fanatique bana elombe suba obeta mbonda bakolo pe babina po jamais ya okuko sali kamba bona ebi ke elomba ebi po elomba olinga te mwana mwa saka na biso po elomba za respect na biso na masasi papa oyebi ngai po nauti na choc na loba nauti na choc ya vie dudu ozoyoka ya mama shako ya mindondo ozo ngana kokaba choc te na okokufa epa biso bamongo balobaka ya kolelisa nga mokolo ekokwela yo bakolelisa pe yo biso to baikone na mboko o bateatre ni tosali te o makambo ni tolobe te baconseil ni tolobe te premier film na nga na vie eza mwana ntusu motu to asomba batraduire yango na balangue ebele baanglais bafrançais banini ozoyoka nga nazalaka fiancé ya inga ozoyoka donc premier film ya mwana ntusu oyo esombisa bato balupango me nga eloko te eloko nga naloba na bana nga bazala bomoko
biso na groupe salon de tozawana to na génération biso tozwana mibalité et loko nga na senga kabana nga baza na bomoko parce que si bolingo ezali et cause na problème te na fungoli sac ya moninga na zwelo ya problème te ko nga na kolemba kolobela bango te ba bana nga na boti pe balandi musala nanga faut bazaka bomoko ba polémique lo mabe. Niveau ici la service il fallait gouvernement de na moni elombe na moni vie masumu na moni masasi ba yambi biso na moni mama impala voilà donc na moni que mwana penza to kota bo bakangi biso ba photo ba filmer biso ba ningabi nzambe na bon mwana mwana komisi biso na niveau ici la service il fallait gouvernement de